événement sur la canisse c'est passe ma casse caponde ba publier ranga et le nangi bebaka parce que na sala film on les aga pas Vincent ndenge ba biloko on esala nga ne longi poudre sikoyo esilaka donc ye penda zoomenga azu yango penda boaki atia on internet ba kati donc na kondaka kofinga koloba donc eloko moko na kanga na loba ngo ti on émission nyonso et na tali commentaire moko garçon moko komi abi lelo na nzimi kitoka moi c'est silaka eloko na zaka na souci na kana passe ya omenga ti lelo na kokota pa ba commentaire te na leka na TV mbala moko na succès mbala moko nani mna omona raso tala c'est fort on a comment quoi na génération na biso oui te ati bango ne basa ba komola wanga na panzana makasi ngalo kwa Marie Misam ndenga za ko panza ba voix ngasiko na panza ka CNG te musolo to sala kezala ka tuluka succès tuluka ka succès baye bayo ba mona ke siko lekaki impact c'est ça donc là moko esalanga bien donc to kende ko sala spectacle moko na Brazzaville donc no sa spectacle moko na Brazzaville na sala biloko moko Michael Jackson ba bengi Gabriel na Mati batu ba misu ba olela ba pensa ba ma misu ola na Brazzaville na Brazzaville Gabriel eloko wana etikala nga ti lelo o mingi mate o ngai lelo ngabi mais bora Michael obetiao oui donc esalanga bien tozaka na bakata bon elo na lingaka vraiment teza kokonza nga lingaka basola nanga malembi mais ba parents nanga ti ba kufi ba yebaki yango papa so zaki pe makasi azali makasi mais ayebaki nga pe ayebaki ke na boti pe mwana moko aza pe teti mama if ipa love is crazy love is funny. Ça va, hein? Merci. Ça va, qu'est-ce que vous faites? Vous avez solution. Ah, ouais. Vous avez un bateau. Vous avez un galerie. Oh, ouais. Ah, et pas docteur le bijou. Ok, place na télé. Yango ekaka awa yango. Et le monde escalier moko za au mati. Docteur le bijou zo soigner. Yem ta soigner yo. Yem ta soigner va Ok, ça alaza cure na yem ta soigner même le na za yango. Ok, le tout ça. C'est ça souper. De Baptiste docteur le bijou zo ça là. Et la zone là yo bo. Ça on avait tout ma que ça ça me passe na zone de tout. Vraiment, comme ils sont en la distance à mon ok. Il y a un peu de temps de bijou, il y a un peu. Quand ça va faire 4 minutes, on a quitté la main, il y a un bijou. On a dit à comment la galerie. Mais mon bijou, voilà. Ah, on a dit que c'est dès que vous m'avez escalator, on va la moto. Ancienne galerie. Ancienne galerie. On a mis à l'école directement. Et moi, on a escalier. On m'a dit escalier, on a sur la porte. C'est pas docteur le bijou. Ok. Moi, c'est Zali. Eh, là, non, qui ça va y avoir tampon mukamate. Faut te donner mukamate. Et Zali. Et qui ça va quitter un vote, qui ça va bien. Et Zali. Et ceux qui et katana et le bijou, et ceux qui fait le déta et comme un monsieur. Ok. On fait plus dada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Là, pour nous carrer. Dans la galerie présidentielle. La galerie ancienne. Et Mathias Calator tourné caca. Et c'est moi la maman porte dans la maman docteur le bijou. Ah bon? Ah c'est vrai. T'as la peine de les là. T'as la peine. T'as la peine. Et c'est pas la beauté. T'as la peine. Et c'est t'as la peine surtout après. Après. Avant soigner, j'étais. Tu vas bander Ce soir, vous serez vraiment très très émerveillés parce que vous qui aimez le théâtre, la culture de façon générale,
nous allons recevoir pour vous et surtout l'artiste que vous préférez, que vous aimez beaucoup et qui en ces jours fait parler d'elle-même par ses différentes réalisations et surtout le travail bien fait et les éloges ne feront que venir. On va toujours jeter des éloges, de flair, tout ça. C'est bel et bien l'artiste que vous aimez, Maman Toumba Gabriel. Bonsoir, Maman Toumba. Bonsoir, papa. Bonne. Nous avons la grâce. Nous avons la grâce. Merci. En tout cas, c'est sous l'impulsion de Moguicho. Vous comprenez, quand Moguicho est là, bon, mon artiste, donc vous allez découvrir des artistes. Hein, peut-être, après ça, c'est un d'abord au théâtre. Et le maman, Toumba, dans la disposition de la bino. Arsola, qui toque, et boye, le là, il Toumba. Il Toumba, nini? Vous découvrir. Avant la Toumba, tu as moi présentation à invité à Bissou, carrière naïe, parcours naïe, au boye quand même, on a invité Gabriel, comme vous venez au Aboti, et si quatre botami, dans la classe Nabino, et le rouling à Mingi, et le rouling à la terre, tout est bon, ok. D'abord, ok, rapidement. Maman Gabriel, le vrai nom, votre vrai nom, comment on appelle ça? Ouais, comme on a isa Néné Bolembo. Pour papa nanga, na maman nanga babotanga isa Néné. Néné Bolembo. Oui. Voilà, Équateur. Oui, Équateur na za muta Bokoté. Bokoté. Oui. Mboka nanga Bokoté. Mboka bango. Pasi. Atanda. Koyoka kaka. Ah bon? Nayoka kaka, c'est balobi na oyoka, mais koloba moi naza la tonalité wana te. Tonalité wana te. Alors Gabriel, siko vous allez qui vous avez ou na mboka botabi anaki. Non, na botami na Kisasa, na botami na commune Kalamu, na précisément na quartier Matongé. Oui. Avenue Lokolama à 54. Donc nous sommes oui bien. Oui. Voilà famille. Oui, jusqu'à papa na maman na babotinga. Abota ko na tongo na moyo. Na botama na poko. Na poko. Ah bon? Maternité est bien. Oui, maman aime. Ah, maman aime. Très bien. Alors, est-ce que quand même vous avez un souvenir peut-être bah Minayo, beaucoup na bango, quelques amis autant na bango, vous avez un diplôme, na évité quelques amis au plus voir talon na bango, va reconnaître que ah, voilà maman Néné, bien que le Gabriel Toumba. Ouais, na yebi baninga na tokola na bango, bazali, na misusu pe bakufa na bango, banani bonga, bazali, dinanzau, chuchu loambo, nouveauto, zozo bakemba, bazebele, misusu bazala bapoto, mamita dina, donc matonge bazebele, bazala poto. Mais Gabriel, nous pouvons nous amener dans comportement toujours fait na batu na kotala kalikambo so mutasali yo penza kotoana o yakama bio tumba mabe. Bon, et là on a lingara vraiment teza kokonza. Dictature. Oui. Nous sommes allés au dictature. J'aime pas. 12. Là-bas. Na kokangote. Na lingara basola nanga malembe mais bapara nanga ti bakufi bayebaki yango papa so azalaki mpe makambo makasi azali makambo makasi mais ayebaki nga mpe ayebaki ke naboti mpe mwana moko aza mpe teti donc fo namema ye boye nazala bongo naza bongo. Alors Gabriel, na parcours na yo toute la vie de façon générale événement nini oyo so kanisango pesa ko esengo évidemment o pesa o so kasi kanisango o ki bien. Bon na parcours nangai et le comme ça to parce que musolo to sala kezalaka to luka succès hein to luka ka succès bayo ba monake siko lekaki impact c'est ça donc siko lekaki sala ki boye lekaki boye. Donc là, on peut salanga bien,
donc tokendaki kosala spectacle moko na Brazzaville. Tokendaki kosala spectacle moko na Brazzaville. Nasalaka biloko moko ya Michael Jackson. Oh. Ouais. Biloko wana etikalanga ti lelo na mutu. Osaide. Donc na mati na scène babengi Gabriel na mati bato bamisu baolela baopansa bama ya miso. Oh là, na Brazzaville. Na Brazzaville. Gabriel. Eloko wana etikalanga ti lelo. Omingi bate o ngai. Ti lelo. Ngabi mais bora Michael. Obetia. Oui. Donc esalanga bien tozaka na bakata. Donc eloko wana non. Esalanga bien makasi. Siku. Esalanga bien makasi. Venema wana kaka nde mutu na kangana mutu nanga vraiment. Siku so kanisi esalo pasi makasi. Événement. Bon. Événement sur na kanisi selenga pasi makasi kapunde ba publieranga elong nange bebaka. Oh. Nana nga publier. Bon, ezalaka ba réalisateur ya nani ya Vincent Toulouse. Parce que na salaka film on les aga pas Vincent Toulouse aza moko ya bino ya ba journaliste asala pe ba film quand on a ça dans salaka pe film pa na ye ndenge ba biloko wana esalaka nga nelongi poudre sikoyo esilaka donc ye penda zumenga azwa yango penda bwaki atia mon internet bat kati donc na kondaka kofinga koloba donc eloko moko na kanga na loba yango ti na émission nyonso na tali commentaire moko garçon moko akomi abi lelo na ndimi kitoka mwasi esilaka et dérangeanga donc eloko wana komba garçon na kanga te na ba commentaire azaki congolais mazaki na Angola ezaki nilo kasi mukamate te tampon ololugani Gabriel nayeba te elonge beba dans les vides comme ça ezika dans les vides comme ça mukamate na pakola pe babiloko makasi te parce que na famille toza bata pembe mais na comprena pe te eloko yango ndenge esalanga eyambala moko ekangi elongi mukamate akangi ekamati ngai donc eloko wana azalaka na souci nayaka na pasi ya omenga ti lelo na kokota pa ba commentaire te donc yango nde événement oyo esalanga pasi na vie na ngai donc place pene ngotumba nde place wana mais avant tokoma place wana bomba kotumba te mama moke ani ndo bandi mosala oyo bon ngai bandi mosala oyo na ntango afdel akoti on dirait ba 99 comme ça. Oui. Ouais, 98, 99. Yeah. Siko, na la poussa yo. Na la pesa elenga musala yo. Bon, mutapesa ngelenga musala te. Nazako sepena kana ba mama na biso banda osala kala maboke. Nazako sependa mingi na mama mopepe. Mais nazaka ko sepela te ke na sala ngo te. Donc quand ozaka pe église mona mango na maître pai. Tango maître pa ya mona kanga na église azalaka na tonton moko boye pe na église azaoya mingi na ndako na biso na kepa na ye na moni na maître pa na bébé santé ba mo maître pa elera moninga ayebisi impresario abi mais mono kitoko makasi mais akokosa pe théâtre impresario atali abi mais nene oui okipe kosala théâtre ngasi kona tie tomoni tosuka wana parce que impression aza oya na ndako après mokomosusu aye koya su na ndako ndenge ayaka kaka nene ya kosala nini théâtre kosala bien andi koyesa bango te mango asepelaki na ye boye ngaku na baka na okoka abie ya kosala théâtre bakolakisa yo boye nde baye kopesanga mpe rendez-vous nde naye kokende naye komona nde bazosala nakutaki Willy Mambu na ebakata Vimbo bango nde bazala kodirige groupe moninga pe basepeli pe na ngai na l'équipe na sali pe test allez na epe ndezala bon moi okimino susu moko yeli susu après na eko kangama nde William ki ko encadrer nga William ko encadrer ngai ay singa te yo ko jouer boye te jouer ka boye mais mam ni na yo lokola bali parti parce que façon na yo
faut me mango boyo me mango moi mobulu moi nini mani faut ça la sérieuxité ndenga pe na memaki yango bongo wili mambu na pesi mbote skazali ndo moni pe na eko leka mbala moko donc na leka na TV mbala moko na succès mbala moko donc lelo bina une émission grand homme pour se sentir bina vous avez une grande star oui na comédie na théâtre na kati ya Congo ouais na monde donc j'assure n'assure nani na omona baso tala ça est fort on a comment le voir na génération na biso oui te ati bango ne basala ba komola wanga tikolo babo banela bango ne basala ba komola wanga pour nani parce que na star na matata trop na musala na panza na makasi ngalo kwa Marie Misam ndenga za ko panza ba voix ngasko na panza ka scène GT donc nyama na scène nyama na panza ngo makasi on s'est retrouvé dans ça ouais moi muke na ndenge nzamba memelinga naza na kimia naza na kimia est-ce que on a domaine na bino pour avant de côté na deuxième partie ni nous rosen parce que le gouvernement bimi mais sa culture abimi et pour la bino artiste comédien qu'est-ce que vous demandez ni nous rosen comme ça na bino kene malam donc nazo senga kaka basunga biso ba valoriser musana biso ba Nigérien batalaki biso ta lelo nde bakomi ozomona batalaki biso bayibi biso musala ba oyo ba ivoirien même biso za twana besoin gouvernement na biso asimba biso toza ka te keso to kufi 40,000 ebimi to kufi 50,000 ebimi toni to mona yango pe na misu boy ozo comprendre ba pesi biso yango pe boy na misu boy tozo gagner pe yango boye tozo sala pe bien mutamta to se retrouver na kwa na ye ozo mona donc eloko ngana osenga kana gouvernement na biso yango wana na mona za tatou wa eza ebele ouais eza dessin eza ka fleur pour une fleur ngaka fleur kaka parce que na tchango na ignorance pour les amis ba fleur oui la couleur ni fleur rose ou rose rouge jaune pour les amis koleni ngami ngi pala linga noir elo ni ngoli ami nga lo ni ngoli ami Mikila ngombe obi na mbala ngabatu la question de préférence alimentaire na plat préféré na mikila ngombe la ngai voilà le plat préféré na ça c'est très bien Gabriela amoni mogisho aotalanga abito ki na deuxième partie parce que on est sur comme un place au tumba penza maman mukama tezwa kiyo ngana ya mbio na ondi mate moko za meso mo ezali na bulonzinga ushita sona na photo mukamati ndeko komaki ya somo na ndeko komi lelo eza pena les jours et la nuit butu na moi moko jambe tamo komaki on tout mona kamite na télévision wa oba eso tambola côté ma passe nazo tambola nanga me na otambola na poudre mai tout ce que moi bien et ciel moki il faut na sukule lungi na bandeli kotia moi poudre na bandeli moi kotia moi maquillage allez je na continuer surtout na ke tournage nde toka wana donc il faut na bandela sous kotia poudre mo mitali okieyo sukuli moi lungi mbangu o bandeli lisusu to nazaki na mukamate moko ya muselulu ya ko glisser alors maintenant nana wala c'est comme cela ngai sungio o na mona ndo ko miboelelo ngai nakutana kana film moko parce que mukamate ane sala ngaka l'air na utika ka ngola l'air na ye parce que ba mai na bango ça pe mabe na ye Congo de na ko mona pena kelongi et baby nakutaki na film moko auta zaki na Angola fianga saki vraiment na mukamate ya osakana te ngasi kuna tunye ngabi mais na monio moi changement ayesinga binanga te mais batinda inga pas docteur mobe docteur Mogijo ngabi docteur Mogijo da batinda pas docteur Mogijo ngasi ko confusion nazo sala excusez nga vraiment batu na osala ce qu'on a confusion na docteur moi za moi mukuse boy
nasaki moi confusion. Après naye ko fanda na ngapi na olena landela te. Ndem comme ça naye ko kutane na mama Shako. Nazo leka na moni mama Shako libosa porte. Nde naye ko na pousse mama. Naye ko mona mama Shako longi polele. Ngabi mama. Oh. Makamu nini on? Aisinga binanga nini ngabi mama me osasusu na tampon te? Aisinga binanga nasa na tampon te boyo oyebi docteur Mogijo te. Si docteur Mogijo mtazo soigner nga azo soigner pe esobe. Ngabi ya solo babete nga solo docteur Mogijo wana mais na négligaka. Abinanga te ko négliger te. Kende pas docteur Mogijo akosunga yo. Je crois que akosengo pe bambongo te aux artistes. Aux hommes. Nde na yako zongo siko en considération parce que na yako mona pa mama Shako modèle nga na yebeli mama Shako ndenga zalaka pe à son âme. Ndane na mona ki elongi polele ta tibosa porte donc nandima ki te ke mama Shako kokoza la bongo. Nde epesa kinga posa ya okeko mona docteur Mogijo. Nde astos na sukula ki pe longi amoni longi na ndenge zali akanginga pe photo nde ayebaki kisini na opesa ngai to bandena première séance si deuxième troisième ti tozo continuer kaka c'est ça vraiment na ebité lo nini na fanda kala talaka na eba lo nini te na efsa nzambe asa pas docteur Mogijo parce que ngana za na mbongo ko PCT pour aller kinga musika to na esa ka nzambe apambola ye parce que nazaki ata okoti na salle de bain pour sukula boy soko mitali et ça yoka passe na ntema donc otala ka kitala boy donc il y a des fois autres ko suko taper kitala ngote donc otala kitala ka peut-être soso ke musala ndo otali kitala mais là otala kitala et ça soko passe na bien oui pensa beaucoup otala kitala na TV ko moyen te Okoba iwe. Écoute-moi bien. Écoute, bonga. Écoute-moi bien. Traitement pas Mogicho. Là la bandit traitement. Photo ya ko bandela penza na monya ngotin. Ya bandelieza ote. Eza somo. Yango te. Eza somo. Te. Pété. Ne ba ote. Bruno Dinga. Ça c'est donc c'est que celui où c'est que c'est grave. Papa ça qui somo. Nazo ko kasu ko linga mobilité pour en tout cas ko simbate. Au plus fort dans célibataire. Oui, pour ko simbate. Ne longi wana. Motema pasi. Soko talika te, otalika ilongi na yo na tala motema. Ozo kokate. Donc na musafi mo sali zaito. Nazo ke na musala, mais nazo na poudre na ngai. Na otambo na poudre. Après 2 heures du temps, au pakoli. Ya sobe. Wana sobe. Sobe ninga zalaki. Mogicho kamba bomisaki. Maman biso personne. Aleki on atteint. Maman la biso personne. Maman so chako nyonso wana ezaki soute. Donc eloko na penda etinda kinganga bino. Ndoko bisiko boy. Ndola mimi ndoko pela Sanza. Na moi. Donc na kasuna souci. Donc Mogicho comme ça mlo Sanza na moi. Comme ça Sanza na moi. Sanza na moi polini. Sanza. Yo polini Sanza. Sanza Mogicho. Ezo pesa pena nene fandi penza boy. Oponi Sanza. C'est Mogicho. Mais non ça qui? Papa oko. Ténèbres, lui fait. Oko kate. De préférence na célibataire. Bilongi bigugu. Bacha bilongi bigugu bandeko. Moi je nakutana na Luambo na Sambwe. Mais vous dites merci Mogicho maman. Vraiment en tout cas na prière na nga zanga raté. Na zawe baté na obanda ndenge nini nakenda ko lukana. Na ko lukana ba solution ba za ko pesa biso ba za teka boy. Na za somba $5. Ngape na wana no esoba bongi pété.
wana eso ba bongite Donc, basere na eso ba bongite Bilo on écoute. non pas que pas Mogijo te Ah voilà bon na sombeli payer na kate ke na $20 Achango esimide. Achango esimide ngabe la tie ezo simba karate ngabi nzambe na sala nini na kokende pe wapi donc souci dès que ozotala la télévision yango ne souci pena makasi yango wana e banaka boye yango wana eso muselulu donc maquillage ezo simba te ezo simba te esimba te bato na nzela bakomonoka onobomba ona naota bafaux de te donc natambola na faux de te nanga na sac esika namoni na tioli ekomaki mpenza ekomaki lokwa plusieurs prisonnière ekomaki sur liberté donc esika na tioli nazwi lingette nanga balingette ya babebe wana na nikiniki na elongi na bandeli maquillage naza na tournage nake na bombani na nikiniki elongi na bandeli maquillage donc na souffraki vraiment ya osakana te. Ah bon? Nzambe azwa lokumu. Alors que dire? Parce que oyebi lelo yo bato mingi basala mosala ya ko bongisa loposo ya bato. Surtout obineti au publicité meilleure na domaine wana. Dermatologue na kati ya mboka na biso yo koloba nani? C'est docteur Mogijo. Là-dessus? Oui. Pourquoi Naza sûr. Parce que na minute na okima mobali te. Na okima mobali te. Na okenda nga wenzele nga polele. Même na kati ya lopango ngelongi polele za osimba te. Na en tout cas na kosokola tongo na mipakola mipetikisi déjà donc punition moko impossible. Charge. Na mi petikisi déjà libela. Charge de l'eau. De l'eau longi comme pepele. Ke batalo le pompe bako ke kotonga yo na libanda bako sa donc na mi petikisi déjà. Ozo mona mais lelo yo non na vana na kutanga na lupango na zana kimia na ke na marché na na keso babilo na nga ine na sala babilubu na nga na elong na nga vide na zana normal. Donc c'est ça. Alors na bato bazalo problème pour conseil ni opesa bango to senga bango bakende wapi parce que baya pas docteur Mogijo ba nyoko maté hein ba nyoko maté o yaka ko sala boye yaka ko zwa boye yaka et ça te ba kende pas docteur Mogijo ba produit naturel. OK. Produit naturel. Ozomon produit naturel. Et ça te que ba tibi ba nini te eza cherté. Donc prix à la congolaise. Parce que batumsu bazomona on dirait so na ke pas docteur Mogijo c'est kaza la cher c'est kaza la Gabriel a cherté. Il a na fondation a Indakabatu asunga kabatu ana fondation asunga kabatu asunga ba orphelin des thèmes qui asunga kabatu donc azana ba primoko ya bien normal. Ça c'est très bien. Abanga na bangote. So linga pas docteur Mogijo yakana yo obanga te. Ezapi centre yango ezapi ba centre na biso eza na Matonge na Victoire en face ya commune place bazwaka ba transport ya nini wana ya Kingabwa wana ya point chaud. Oui. Na point chaud toza wana botunika docteur Mogijo dès que ozo muna kana point chaud muna ka ba komi docteur Mogijo wana soko moniter peut-être otunika wana ba olakisa yo toza pe susu na nini na ville na ancienne galerie au Mathieu Escalator so Mathieu Escalator otali na droite na yo o mona pe bilong na biso zana ba mama chako bani ba photo na biso zana kotika na porte wana au Mathieu Escalier porte yo zo mona wana kaka yango wana nde pas docteur Mogijo kuna po kozwa kisi toza pe na salon na biso na Kabamba na Rema Ingalu na Saint Etali Dame o koti wana na salon Mogijo kuna pe bakisi na biso ezotekama toteka pe susu bakisi na biso na baka yao toza pe wana kote ya nini ya police wana ya Mbata docteur Mogijo aza wana donc so tunika luka pa docteur Mogijo aza wana toza pe susu na Lemba na avenue Lubef docteur Mogijo so tunika docteur Mogijo batu tuba yebe bato so bakina ozwa traitement kuna parce que kuna soko koti okumisi nzambe même la galerie présentielle la moni. Oui, la galerie présentielle on a l'obit hein, l'ancienne galerie.
Ancienne galerie. Au Mathieu Escalator wana. Ah. Ah, la moni, vous avez belango. Na sport wana. Voilà, vous expliquez nazo expliquer Tantino yo. Ayeba kité. On a expliqué que nos akana docteur Mugijo ao. Ça c'est très bien. Alors, on a invité maman Gabrielle. Donc il m'a dit Manasuka parce qu'il faut nécessairement tout appeler un numéro pour n'a pas de sous. Ouais. Au adresse, au lobby sur ma moto. Avant la difficulté à déplacer pour il faut kangaba rideau, pas drap, couverture. Alors préféré docteur Aya à domicile pour assalayer et bon appuyer des solutions à traiter à domicile. Est-ce que docteur Mogi Chopé Ayaka sommes à benguier assalayer traitement dans dako bon wana et comme les kambo ya batu ya Malikolo. Oui parce que bamisusu pe bazanango ozomona peut-être kolinga te aya na hôpital batu ba mona ni tout docteur Mogijo aroboya te pona opesa à traitement na ndako. Donc on dit banaye. Oui. Sur la bengi na numéro wa docteur Mogijo. Numéro ekokoma wana. Aux analyses na moni 089, je crois mon Jambé a refusé numéro. Là je vois cabinet docteur Mogicho, nouvelle adresse Zabon Nakatia galerie présidentielle locale 101 M3, c'est ça, adresse Loubefou 17 Lemba, Victoire numéro 12 commune Kalamou, Kassavou numéro 12 commune de Bandalungwa, avenue Tembo numéro 44 à Ngassani Pascal. Et le numéro de téléphone, je crois, c'est les 089 85 73 874. Donc c'est ça les numéros pour avoir la facilité aux Alangais. Au moment la biso moko à afficher ça numéro wana Moro Jambé au Frizango, voilà. C'est ça les numéros hein. Yo lo bango pour yo moko outi na problème maman Gabriel outi na problème. Yo moko lo ba numéro pour outi na problème de solution comme numéro nanga eza 089 65 61 779 pour avoir besoin de précision. On a expliqué comment on a zalaki. Ozomona parce que ba misu bazala komona linga benga yo en privé ay oyebisa comment. Donc benga na 089 65 61 779. Vanilla 089. Oui. 089. Oui. 65. Oui. 61 779. On a penda barozwanga pour une explication vraiment normale. Voilà yo. Mais si vous avez docteur Mogicho, où est affiché numéro est affiché 089 85 73 874. Oui. Donc on a numéro aussi maman docteur. Oui, docteur. Si vous avez un problème à peau, vous avez une unité, il y a d'autres traités. Qui c'est naturel. Naturel. Ah ok, musika. Bati biteo, tiboyo, tiboyo ko sala boy, nine ko té. Hydroquinone. Allez, toi qui malé malimbe, na éviter surtout continuer quand na moi je suis au tumbite. Au tumbite comment? Au tumbate. Tumba. Pourquoi tumba? Hein? Pourquoi tumba? On a tumbaka. Tumba nini? Naziki sara suna naziki simboka na kimi. Ah, Pébino Bodamino. Qu'est-ce que tu peux faire là? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans Batouba Orlando Siko? Ozik Sandé, on a obtenu le Ozik ça. Ah, na Ozik Sakaka, nous tournons sur toi, on a besoin de traitement et pas docteur Mogijo. Aya pour na peau, aya. Et puis, tout ça, sous na eloko moko, docteur Mogijo, bah pareil à Sika eye. Donc, bah pareil, on a le lukia wat besoin ngote. Et ça, quand on a poto na awa, pour docteur Mogijo aye nango. Et ça, pour na bateau à 3e âge. Oh, azana papa na ye, oh atambola rasusute. Oh mukongo esala boy, oh colonne vertébrale esabi balobi sili, akotambola lisusute. Et pas docteur Mogijo a otambola. Et pas docteur Mogijo, mukongo ne kozonga normal. Et ça loza jeune. Que on njoto na yo balbaki o esali boy, o esali boy kotambola susute, o mikuwa na esali boy, o makolo na esali boy, o ni esali boy. Boya pas docteur Mogijo. Solution ezali ba pareil à kitoko ekoti ba pareil à sika ekoti. Donc aux hommes na kati hôpital ba papa 3e âge bazakuna ba jeune parce que les ba jeune musu ba bepsi penzo to na bango moko ba buki mikongo na bango moko donc docteur Mogijo azo soigner nyoso tuwana
donc pareil à makasi eye donc mutu oza na poto oza wapi o mama langa sala rabo abela raboy o mama langa bela ra mkongo mama langa bela ra makolo o mama langa bela raboy papa langa sala raboy benga docteur Mogisho ou soit to bengi ngai en tout cas na kotinda on hôpital na l'accès scan hôpital des Ali kuna besoin vraiment solution na numéro na moni na numéro ya docteur Mogisho pe numéro na ezawana même ngape soko bengi na ko lakisa yo rappelez ce numéro pour batumi ba on va faire bien ebele rappelez le numéro là 089 65 61 779. Très bien. Namoni une dame qui vous suit à partir du Canada, Madame Dorcas Dor. Albi Alingara, nous Moussana. Vraiment merci. Maman Dorcas Dor. Merci. Donc Dorcas avant de la monsieur Dorcas Juma et Tabé. Même il parle aussi à cette là Moussana yo. Merci beaucoup. Moussala. Tout qui est malé même souka. Pour clore, si vous avez un message, peut-être quelques remerciements à tous Balandio. Et l'opposition, on les a boyé, pas souté. Té. C'est bon, qui soit bon, qui nazo parola bakis nanga normal. Tu as raison, la soude, la raté. Té, ezonga té. Ezonga té. Parce que après ça, qui ça se conseiller. Ok. Après ça, atangela yango. Si les lois tangaka kaka kendaka potentiel ka ba recherche. Mais ça a humble le baraté, non. Amona na répéter. Acha ma kile pété. Mutasala alikamba solo azaka humble. OK. Au monde était mobulu na ba TV non. Mutasala makamba solo mon aza humble. Bozo kaka kombo bozo potana. Ya mobulu la TV. Ouais. Donc en français machine, en français note. Ezalaka. Alors mission imba bien té. Monsieur en français voix monsieur. Ta monsieur là. Monsieur ça. Mais on voit la polémique. Voilà naturel, monsieur c'est bien monté. Oui, baté. On dit matin. On ta polémique makasi. Somo. Apparaît avant moi. Ba pareil somo yé. Papa na ebiso soza kokoko na yo. O azwa problème ko tambola. O azwa problème o colonne, o mukongo, o boyo papa sa tambola susu te makolo oni. Docteur Mogisho azo tambwisa batu. Azo bongisa mikongo wana ezosonga na place. Pareil à ma casse. Merci beaucoup, Mogisho. Merci pour le service, merci pour le travail, merci pour l'amour de la nation. Alors, en termes de conclusion, si vous avez des dédicaces, vous savez l'amour. Il y a des dédicaces de Zara pour la paix à son âme. Maman, je ne sais pas, comment on dit Sanza? Comment on dit Sanza? Na akamwisanga vraiment, akamwisanga mokona mona kaye. Le kakomi Sanza, pour la Mogisho. Ah! Babiloko no se ebimaki ane telemite mloko basinga. Ezaki lisote. Pas ça fait fier. Ah, ils sont fiers. Non, ça que ça. Ça fier abiki. Abiki. Pas que nous sommes fiers non. Ils sont bien. Ah là. Abiki. Vraiment. Et solo no comme là. Le ça fier. Ça c'est très bien grâce à Mogisho. Alors Abiki. Pour ceux qui ça. Na pesi mo ananga Gaëtan Kiseka. Oui. Na pesi mbote Hervé Kanya azaba mibale. Oui. Na pesi bango bambote ma petite sœur Sandra Bombula Bolembo na pesi mbote. Na pesi mbote na maître Seda Cédric na pesi mbote yenda tambisa ranga. Na pesi mbote na mibange na ngai nyonso. Sylvia Kake, Chuchu Luambo, Yamete Yanguda Songa Mbeli Babeta Likofite, Mariam Vargas Mwasa Arabe na pesi mbote. Na pesi mbote na Biago de Chumbu, Marlène Bile, na pesi boba mbote Chuchu Luambo, na pesi mbote na docteur Mogisho, oyo asali ke na ngenga lisusu, asali ke souci longwa. Donc na pesi mbote nzamba batela kaye, nzamba sunga kaye, azala kaka na bomo ipo biso to zo akaba solution. Merci beaucoup. Na pesi pe yo mbote. Merci maman Gabriel Tumba. Parce que na bokebi et où penena litomba on a problème à poso et le comment migugu bengamba docteur Mogisho parce que maman Gabriel aza moko ou ba témoignage de vivre ouais il y a côté les mains il y a côté hôtel longi hôtel la commis non vite le plus vite et plus rapidement possible donc mbango direction centre. Il y a docteur Mogisho, oui. Le grand dermatologue.
atanga na poto alobaka te kimia kimia alobaka nete misala na nzoto misala na maimoto misala na cerveau kimia alobaka te bakisi yango mpe bakisi na biso naturel ya mboka pas produit naturel ya mboka. Ça, c'est pour votre information. Nous avons 35 ans. Vraiment. Banana est pas mon guichot. Azaraka, Linga Bandaki. Avec Bakisa Bakisa Makamboula, Zangatinate, à garder. Moussa Daika, Ndenge Zalaka, Nézo Matin. Tiazaka Kwakina. Je n'ai jamais croisé quelqu'un au panel qui s'inquiétait, pas qui, avec Bichi. Et pas un seul qui, au Bimi, au côté Kao, au Bimi, ok. Ok. Ça, c'est mon guichot. Alors, je rappelle le numéro, c'est le 089 85 73 874 Mbangu et pas d'autre mon guichot. Ce qui me parle à Bengingaï, 089 65 61 779. 089 65 61 779. À Benginga, n'a pas payé adresse. Très bien. Allez, portez-vous bien. Merci à vous d'abord, maman Gabrielle. Merci. Merci à notre docteur des docteurs.